solo balandira do lisanga ndenge tolobaki na libandeli awa tozali na masolo etali mboka ya République démocratique du Congo mingi tokosolola mai maleki na mokolo malobi oyo eleki mpona vote. Tokoloba na bino nano tozalaki na radio Mbalasuka mokomwa jeudi moleki na nsima wana esengeleki clôture esalema ya campagne électorale mokomwa samedi boyebi bolandi boyebi ndenge bakataki yango brusquement balobi ete ndenge batiaki meeting ya Papete Tshisekedi ndenge ezalaki penepene ya Joseph Kabila na Kamere babangi mobulu oyo aye koanule ezalaki André Kimbuta ye pe tokoyebisa bino azalaki responsable ya campagne électorale ya Joseph Kabila na ville ya Kinshasa. Nde bokomona pe ndenge bokumbi na bango ya mboka ekendeki mabe po na tango moto ya ndenge wana akokaki nano liboso koyeba te kondima bato basala ba mitingi minene bongo pembeni bongo mokolo moko boluka bino moko erreur soki ezali wapi po biso pe tolukaki na radio Lisanga na bandeko basusu tomonaki place erreur ezalaki kuna na stade de martyr esika Joseph Kabila esengeleki apesa ye mitingi oyo eza pe likambo mingi balobi meme bato mosusu pe na kati opposition lokola bakamere pe bato mingi na mboka ya Congo balobeli yango bafoto pe tomoni stade de martyr ezalaki presque vide. Sikoyo yo responsable ya campagne ya Joseph Kabila ndenge bakobenga na Kinshasa Papicho Motema Mabe akutana na ona likambo ndenge wana soki okobika nde ezalaki issue de secours esengeleki ba annuler nyonso. Tokoloba kutu na molai te ndenge Papete Tshisekedi basalaki ye mbilinga po akita na Kinshasa ezalikapo ba permettre Joseph Kabila kita na njili amona fulo eyaki kozela Papete Tshisekedi bakosa ye tala ndenge peuple akozela po balakisa kwa bakosamsa malamu kasi ye pe azwaki alaksi bango ake na njili ba bloqué kuna mais wana tokoyebisa bino ete eza nango ba fait divers parce que bazaki eloko bakosala ete ponga personnellement nalandaki Papete Tshisekedi na moma wana oyo azalaki na aéroport ya njili asalaki lisolo moko na telefone alobaki to s'inquiéter mpona ye te bazalaki na eloko bakosala ete effectivement elekaki mpe ndenge wana basalaki eloko moko te. Totala mikolo oyo bevenemo eleki na ndenge toye kokoma lobi vote esalami ba irrégularité ba fraude eza constaté ebele eza tellement ebele moyen kutu toyebisa bino nyonso ekozala te mais bolandi ebele na masolo ndenge tokobeta tokosola kaka na mai maleki te pe na mai makoya sikoyo ekoleka ndenge nini babandi deja kotanga bavoi tokoyoka ete bakotia baliste na ba bureau ndenge esengeleki esalema nde sikoyo tofungoli lisolo na kati ya studio ya radio Lisanga toko pesa liboso mbote na bazali na biso awa po bakoka pe kopesa bino mbote ebongo tokoba na lisolo. Alexis Kalunga balandi radio Lisanga bakoka yo soko kopesa bango losako. Bonsoir chers compatriotes. Bonsoir. Olivier Lwabea. Bonsoir bana mboka. Naza penza na esengo mingi ndenge bokopesanga mwa chance na pesa mwa message oyo naza nango lelo. Solo yango ezali boye toko banda penza na masolo ndenge toyebisi bino ba situation ndenge ekoleka na mboka kasi yango loko eza masolo ya milai pe na bozindo ndenge nalobaki ete bevenema eza tellement ibele toko akosisa ngo na koloba te mpona ekatisa biso te na makambo misusu otango mosusu message particulier soki ezali tokobanda nano na ba message particulier soki ezali soki bakomunike ezali na bandeko na biso oyo toza na bango awa. Olivier Lwabea soki oza na message moko particulier oyaki nango mpona kopesa moko ya lelo na moni toki na kobanda na message particulier po tokota sikoyo na bozindo ya makambo na ba situation na République démocratique du Congo. Bon, message particulier tokoga yango ka tokota ngope na mozindo
tokota na lisolo yango me nakokopesa deja mwa signal kaka ke donc ndenge naza sire eza net mpe la plupart ya bana mboka nyonso nazali na kanda mingi mpona makambo tomonaki samedi wana oyo ke nini régime en place bazwi audace ya kosala obstruction ya candidat aux élections asala campagne na ye donc eza eloko moko nano natikala omona yango te eza donc toatteindre mpenza niveau ya babétise oyo kezolakisa clairement ke donc Congo bato baza likolo nango eza groupe ya baaventurier moko oyo ezomonana mpe ondire baza na bacomplice na bango na eloko toza kobenga soki communauté internationale donc eza kanda wana oyo naza nango nalingi mpe naloba yango lelo mpo nayebi ke bakongole mingi baza na kanda mais tokosola yango malamu. Oui, effectivement, eloko kamsaki eza koprive liberté ya circulation ya bamouvement et pourtant bacandidat misusu bazalaki na liberté na bango ya expression na bamouvement basalaki baconférence de presse mokolo wana ya samedi. Exactement. Bon, soki Joseph Kabila nayebi te ye ata so asalaki te azali mpe na eloko mpe akoyebisa bakongolais te mpo il faut toala mpe honnête envers biso moko akokaki kotelema devant foule ya bakinois te mpo asola na bango atikala mpe kosala yango te soki naza na mémoire malamu asala yango mingi na presse samedi wana mpe ondire mpe asalaki yango mpe kaka te wana eza compte na ye mpe azalaki libre na bamouvement na ye akendeki na ye na ndako na ye donc seul moto baprivaki bamouvement ezalaki Pape Etienne Tshisekedi oyo eza na compte ya nani oyo toyoki te CPI atelemi alobela likambo wana po bango ata soki balobaki boye te mais bapasse en acte mbala moko eloko basali ezali en quelque sorte pe délit na ndenge ya loi électorale oyo eza kosala ete bakandidat fo baza na liberté na bango ata soki banulaki nde bamitingi wana na baplace oyo bapeselaki wana mais campagne esilaki te po babandaki kozela na minuit samedi po campagne esila donc eza ndenge olobi wana eloko moko exceptionnel esami na mboka République démocratique du Congo oyo etikala na kosalama te et c'est la raison pour laquelle azongiselaki bango monnaie na bango dimanche asali conférence de presse a parler na likambo ya politique et pourtant il fallait silence ezala na moment wana bazalaki mpe eloko bayengaka basala ete po sikoyo baobeta bale panene ndeko na biso écrivain Alexis Kalunga yo mpe oza na biso toprivaka bato droit ya koloba te yebisa biso mpe nanu message particulier ozalaki nango ya kobwaka comme ça tokota sikoyo na babozindo. Oui, message nanga liboso eza nanu pensée oyo nazo adressé na ba victime nyonso oyo toenregistré na période oyo compte tenu ya intolérance na barbarie oyo esi s'installer na mboka na biso. Alors tozala na pensée moko envers ba victime et puis na saluer sursaut d'orgueil et de patriotisme ya peuple congolais oyo atelemaki na baromètre ya mboka na biso oyo babengi Kinshasa alakisi que changement eza inéluctable na idéal oyo tozo poursuivre biso nyonso dans la grande majorité idéal oyo ya liberté na dignité ya peuple congolais toko arraché yango na moment oyo. Solo message eza clair et sengeli to veiller makasi vigilance ekenge pona volonté ya peuple bayiba yango te soki tolobi volonté ya peuple toyebi biso nyonso tout tolandi de près peu de loin na situation ndenge elekaki mokomo alobi oyo vote ndenge eleki ba irrégularité ba fraude mutu nyonso tout a constaté yango même seni yango moko pe e constaté yango seni a sali na ye ba constat ya ba fraude ya ba irrégularité banda kala mais a memaka na ye correction te sikoyo peuple ye moko nde mutu abanda komema correction soki amoni ba bulletin ya vote libanda oyo normalement ekokaki kosalema te na ba mituka oyo esengeleki te na bato oyo basalaka na seni te
encore likambo grave basi bakoche Joseph Kabila, peuple abandé kozongo en charge aza ko détruire yango. Wana déjà ezali pa tosali totangi ba makambo yo esalemaki ya ba irrégularité tokomona ngo na ndenge biso tokomonela na kosenga sikoyo to kota na masolo tokoki ko balaye yango tokolobaka tokozongelaka yango po lisolo ya lelo ezali ya va et vient po ekotala kaka ndenge makambo alekaki na ba situation ndenge elekeli wana. Alexis Kalunga solo tolingaki toyeba pronostic ekopesama ndenge nini parce que depuis lobby kutu déjà avant nanu bato bamonaki ndenge tolobaki pe na ba sondage ndenge salemaka ba campagne ndenge lekaki tolobaki déjà Papa Etienne Tshisekedi azalaki na favori wana monanaki mutu moko contester azate siko lobby pe ndenge vote eleki na ndenge bakangi ba bureau na ndenge tokozwaka basango par-ci par-là, il y a bureau déjà aussi batangi okoyebisa biso situation siko na ndenge ya kopesa bato mwa idée nani mutu aza komeni. Merci beaucoup. Lobby to landi ba déroulement ya ba élection le ba fongoli ba bureau mikakatano ndenge na ndenge mais na butu l'heure to komi déjà vers 19h30 20h tozwaki déjà ba tendance puisque ngai nazalaki na équipe na ngai oyo ezo continuer ko travailler ti lelo bakomi bazolandela sikoyo ba dépouillement ndenge ezoleka na Lubumbashi na ba bureau o babandaki ko voter un peu tard dans la nuit et puis na Kananga mais en dehors ya ba province mibale wana to Katanga na Kasayo occidental na koyebisa bino que monsieur Tshisekedi Etienne to plébiscita qui est déjà président lobby na 20h10. Donc à 20h10, il y a le 28 novembre 2011, monsieur Etienne Tshisekedi azalaki déjà plébiscité par le peuple congolais oyo bautaki ko voter président de la République démocratique du Congo. Sikoyo otuni ngai nakoyebisa yo boye nakomi kozela kaka formalité yango imulunda soki nakoki kozelango mais po na ngai élection ici esalemi nango semaine prochaine monsieur Etienne doit être accompagné par le peuple. Na éviter soki ba prestation à serment ngo kozala kaka semaine prochaine ou comment. De toute façon, à partir de la semaine prochaine, une autre page doit s'ouvrir. Que Etienne est déjà chef de l'État dans ce pays-là. To komi kozala kaka prestation de serment et puis bon, to banda ko préparer ba agenda ndenge moko lobaki que chaque Congolais faut azala na iloko moko banda ko commander le 1er janvier. Tito comme le 31 décembre 2012. Tomeka kotala qui a fait quoi pour mboka na biso. Donc biso toza déjà na au-delà ya ba élection et puis tozo continuer sur mobilisation pour na reste ya combat. Likambo lobi wana ezali constaté na bato ebele ezala ba témoin na ba bureau ya vote loko biso to ali na ba mboka mindele awa tokoyesa pe ba kolanda biso tolanda kipe toyoki na chaîne oyo ya ba belge ba flamand donc la une na bango ein na bango ya ba flamand lobby na 19h pe na édition na bango ya suka balobaki soki pe bato batali na mur ya lisanga congolais na Facebook bakomona information wana totie yango so bokomi vers 22 minutes 30 secondes boko landa batuni envoyé spécial na bango azaki na kati ya bureau moko ya nini ya ngalie makuna na Kinshasa soki ba résultat ekopesama quand alobi ba résultat provisoire photos de la le 6 décembre bon wana to ebiango alobi kasi siko ndenge tozali awa to kina biso ja koyeba nani
hein, mutu ako gagné. Alobi ba bureau de vote déjà c'est kangi pour presque nous souper déjà c'est ba kangi. Alobi ezali Joseph Kabila te, mais alobi ezali Etienne Tshisekedi nde mutu a remporté largement na Joseph Kabila. Alobi ba observateurs internationaux ba zali ou ba si déjà ba signalé yango et loko ya lobaki yo lobi seni ce qui peut seni siko aya ko rendre en officiel ce qui ko rendre en officiel ce qui balingi mais oyebe loko ya na zo ki pe bangote et loko ya lobaki ils a frappant a sotaki seni. Oui, puisque c'est le peuple. Oui, soka lobaki nini. Ouais. Alobi et tigali sikoyo kotala soki Joseph Kabila a kondima atikele palais présidentiel. Justement, c'est là que se trouve le problème. Et ça frappant. C'est là que se trouve le problème. Donc, baïbi déjà que locataire contrat na esili. Oui, nouveau locataire a déjà connu. Ba sotaka ndenge wana te. Okeno loba déjà que wana ezapeli kambo na yokaki RFI batunaki samedi na tongo balexaki Papa Etienne Tshisekedi après Joseph Kabila. Na Etienne Tshisekedi, question ezaki makasi ezaki ya soki ba proclamer Joseph Kabila vainqueur, hein, parce que donc ba proclamer sur base ya ba tricherie wana, ceux qui a contesté, ceux qui n'engini. Il faut transparence ça. Mais ndenge makam ndenge lekeli, gai mutu naza favori et mutu moko a contesté ça quitté. Mais na Joseph Kabila batuna qui na tango perdre, oko quitter palais présidentiel. Batuna ki coûter sur a contester parce que sur a perdre sili. Ce qui a perdre il faut bazo kansa été sur a contester parce que mutu yo a tricher pour y perdre azati. Non, c'est-à-dire match c'est sili nango. Voilà, match c'est sili vainqueur a yebani, peuple aza déjà na sima vainqueur, peuple d'ailleurs pour nangai bazo yemba chaque jour. Namir nangai lelo to chaki lisusu nzembo wana. Bana nyonso babanda koyemba ndenge nini à travers le pays. Tokolala tokokanisa Etienne. Yende mokonzi. Tokoluka lisusu nini na bandeko o bazozela soki communauté internationale sala nini non ngana webisa bango boye toza na moment oyo peuple congolais azo pesa leçon na monde entier que to mériter respect na considération. C'est ça, respect na considération. Na considération. Donc, tokozela te muto aya koyebisa biso ke non alingi na respecter bino non. Pour ba irrégularité o makasi ici monanaki. Ba irrégularité o biso moko to responsabilité na ye. Ba beti masasi peuple alobi non. Ba nini o kokota te. Volonté na EP ba chetembe ba tumbi yango. E bandika kana fiefo ya ye ya Kabila wana na Lubumbashi. C'est tout un symbole. Oui. Et puis ndenge na tunaki question pour na ba pronostic ndenge zoya pour na ko compléter ezoya ndenge pe na lobby ndenge tolanda ki lobby non Papa Etienne Tshisekedi yé mutaza largement gagnant na ba bureau nyonso wana oyo ba si ba bande déjà ko sala ba dépouillement depuis lobby ce qui to sali moyenne ya ba voix surtout azali en tête. Likambo lobby match Cécilie. Nde toke siko na président ya UDP section Pays-Bas. Ah oui, ceux qui bango bato parler il y a parti politique ba mona ke match na Cécilie talibango. Voilà parce que toyoka qui était Vital Kamerhe akende ki na limité pour akende ko féliciter Papa Etienne Tshisekedi. D'abord to rejoindre nous appel na ya salaki lobi na tongo avant batba kendo voter ko loba ete a yesima ya Papa Etienne Tshisekedi batu ba voter Papa Etienne Tshisekedi wana après oya sabiso nini bomoneli ndenga kende ki lelo pa ki nous féliciter Papa Etienne Tshisekedi mais toyoka ki ete bakutana kite. Bon côté na biso izaka kamalamu ndenge à comprendre erreur asalaki que biso nde toza na côté ya vérité donc soka comprendre donc eza esengomi donc izaka que entre-temps bato pe ba nani ba mizaki sur nini na éviter ba congolais ba komi déjà confondu na moment hein pour bato nyonso bazali koloba loba au peuple a ko voter mutu wana kombo na ba pekisa biso to tanga pa na biso
siko baza confondi totalement po yo koko kanisa peuple a voté mutu oyo aseli bango te loko mwa malonga te toloba na mboka la plupart bana ba chômeur électricité na mai ya malonga eza te à part ça insécurité n'en parlons même pas bon olo basiko batwana ba ko voter mutu wana donc nazo comprendre était même ba journaliste so bazai ko sala ba analyse wana so bazo kanisa ke tozaka ka ba congolais oya mame ou bien bandombolo bien loko ni naebité parce que to ko surprendre bango peuple ko surprendre bango ke ezali so ne bazo kanisa baza déjà surpris baza déjà surpris parce que ba langage na bango et c'est comme ko changer ndengo lobi peuple aza susu ya bandombolo te ya banini te soki tolandi na France 24 ndenge lobi omoleki présentateur na bango wana a lobaki asaki ba diffamation contre Papé na koyebisa yo ndeko to atakaki les spécialistes je crois c'est Attal comme on a to atakaki est très fort to exigaki ba excuse publique ya chaîne wana on n'avait pas mâché le mot soit ba kangi ba correspondant na bango na Congo ba bomi bango ou bien peuple a yebisi bango ke aéroport yango wana tozolanda bino bomata avion soki bomati avion te to bomi bino puisque ekomaki na yebite bato ya droit bakobenga ngo nini kokende ko insulter un chef d'État qui se bat depuis plus de 30 ans pour la liberté et la dignité du peuple congolais, baya kobimisaye, violeur d'une centaine de femmes. Mais, journaliste wana kende ko tia musapi place et sengela kite. Dieu merci, ils sont revenus à la raison, toyoka kike, senga ki pardon. Oui, à présenter excuse depuis les lona 11h. Mais tozo continue ko surveiller que ba répéter qu'il y a un journal na bango à longoli direction na bango na erreur wana le bezali yende muto batia ki na piste ya mabe ba violeur eza batumsusu mais bon to bien ko za papete sécurité. Non, omoni tozo assister na ba makamoko peut-être bato ba parti politique ba osa l'attention traité. Attention bien té. Manipulation et information, ezali. Mais le peuple congolais a démontré que Aza capable de se prendre en charge. D'abord, sur le plan médiatique. En tout cas, to talonner Mindele et puis bazo comprendre le côté peuple congolais a faire passer message na communauté congolaise disséminée à travers le monde. À la seconde, nous parlons le même langage. Donc, la manipulation na bango, tozo détecter ango tout de suite et puis to dénoncer ango. Ça, c'est un point, c'est une victoire sur le plan médiatique. Mais toza makasi, talaka l'air basali na basali erreur grave na ba chaîne na bango. Le Congo s'est enflammé tout de suite. Tolobi, allez, correction. Si pas correction, tobomi. On a extrême nervosité à peuple congolais. Donc, Moutou, aya ko déranger peuple, les peuple azo telema, pour nous arracher liberté na dignité. Les oreilles ne sont pas disposées à écouter n'importe quoi. Ça, vraiment, il faut qu'on se le dise. Il y a solo pour na ba pronostic to Sabino parce que Alexis Otanga qui à Prodec, bango tie Papé Tshisekedi na 56,87%, batie Vital Kamerhe na 20,54%, Joseph Kabila na bango na 18,95%, bato mususu babengi bango kaka basusu ils a 3,64%. Donc, bomoni bino moko ndenge ba mingi oto epsaki bino ete bazaki na bango visibilité, ndenge pe basuki na bango kaka na kati ya invisibilité. Ba mususu okutu bazui kaka chance. Et puis, ata oya Vital Kamerhe. Donc, aza garçon moko très rusé, hein? C'est un rusé.
omoni bayebaki ke bakosala na bango eloko moko te. Alingi azo avance à se positionner pour dire que non, n'a désisté. Il a désisté à quelle heure? Désisté à 9h. Oh, Batubaza déjà libanda, personne ne suit la télé, personne ne suit la radio. Non, on ne peut pas prendre ça en compte. Na rejeté Kiango tout de suite. L'air kaka Kiango na vérifié boye. Non, il se positionne. Mais campagne PC si la quitte. Campagne c'est la quitte. Voilà le moment où il fallait à ça la désistement, c'était le samedi quand il a tenu sa conférence de presse. Il fallait à l'obakeno à salina nous bilan à campagne d'engele kaki et puis à l'obi ngana moni na se désister en faveur ya candidat numéro 11. Effectivement. Ça allait être correct. Ça allait être correct. Donc, désistement pendant la campagne, pendant l'élection, ça n'existe nulle part au monde. Et ça, manœuvre. D'ailleurs, je dois en profiter pour dire, Monsieur Kamere, comme il y a des soupçons sur sa nationalité, et ça, kamoko toko traité en le moment venu. Donc, tolingi lisusu, mutu soki ba soupçonner, il faut vendre na opembeni. Assez pour monete, toko luka ba témoin, toko kende bisika nyonso ba tangaki, poto yeba, abanda kotanga en tant que Congolais ou bien étranger. Puisque, et comme il moment ya kosukola mboka, j'en profite aussi, na ba makambo ba nationalité, puisque guerre toza nango sikoyo, comme guerre ya libération totale à notre pays. Monsieur Michel Roudatengwa, na bandeko bazolanda biso. C'est un sujet rwandais. Azo sala basali soki association moko ba obengango Amani. Na Congo kuna basi basalaki Amani 1 na Amani 2. Pe ekotate na Kivu wana. Mais biso moko ba congolais tokoya kotia pe. Ndenge to telemi boy, tokotia pe et puis nous allons apprendre na ba Rwandais, ba Burundais na ba Ougandais que deux communautés seulement, Outuna Touti, tu vas apprendre bango comment vivre ensemble. Puisque biso toza au-delà, après des 500 tribus, mais tu vas ensemble depuis des siècles. Mais bango, tu vas apprendre bango ko vivre. Place wana ndepe ko ya. Ya solo na minito yo toza na ba élection na biso. Likamolobi wana na longisio. Esengeli po bango baye ko kotsa désordre. Bango mutu baye na désordre pa na biso. Baté désordre na région wana. Voilà. Biso toza na expérience ya ko vivre en paix na kati ya betni ebele ndenge wana. Il faut suko to doa responsabilité na biso. Biso moko to doa responsabilité na biso. To tangisa bango comment ya mususu na paix et pendenge nini ba ko respecter ba diversité même politique au bazar na mboka. Tout à fait, tout à fait. Solo toke epai ya epai Olivier to lingi pe to ebo pesa biso pe moi aperçu il y a ba témoin hein parce que to loba ki likambango ba témoin il fallait pe bazala to ki pe bazala ki ce qui okoka ko faire vivre so mo ambiance muke il y a présence il y a ba témoin na ba bureau ya vote pona toyoka kipe ke ba témoin mususu ba teki bango ba pression ba mususu kutu ba banga ki pona vina bango ezaki deux témoins ba bimaki mais ba précédent ki biso te so bazaya ba parti nini mais toyoki ba place mususu kutu ba témoin ba parti politique ba féliciter bango parce que bazaki présent ti na dépouillement au kutu ba observateur internationaux bazelaki bango na ba bureau wana mususu mais ba koma kité ko bon sur situation il y a ba témoin na ba bureau. Bon, en général côté ba témoin donc ezala qui donc dispositif ezala qui bien côté à partir to ganzai makamnyo so manam kaka ndengo lo bien na durant les élections de ba makambo yo sala mana ba nini ba agression ba obstruction. Donc, yangonde, mais faut pas bosser la paix grâce à témoin na paix que ba reporter ba égalité mingyo to yokyo et ça grâce à musala basali. Donc au fond côté wana machine zari penza marche donc ça pas problème te. Mais ngana kozonga quand même na likamukaka ya communauté internationale parce que bino nyoso bo remarquer yango nini hypocrisie na bango bazana hein. Osomona makambo ezo sama na Congo hein banani ba membre opposition bazako manifester d'une manière pacifique et puis police et réprimer ango et bandi tiré et puis tout d'un coup mutumoko ba utiliser langage moko direct envers le régime en place mais entre-temps ce qui est la même chose et salamaki na Iran on a comme on a ndenge même ba changer langage
parce que bangay ba bango tout d'un coup ils répression tout d'un coup batwana bazo lingaka ko s'exprimer donc eloko wana nde ya deux poids deux mesures yango nde emarke biso mingi que à tel point IDPS Benelux to se décidaki totindela nini ministère affaires étrangères ya Belgique parce que to sentaki surtout bangos pour bango bayebi Congo koleka bato mingi mais nini silence na bango elakisi penza ke baza complice quelque part donc totindeli bango toyebisi bango mpe toenumere bafeo nyonso esalamaki wana tout d'abord obstruction basalaki bato na biso bazali kosenga kaka ke processus ezala transparent donc depuis mai wana barépression na basalaki Belgique etika oloba eloko te à la différence kutu ya France oyo Alain Juppé alobai ke démarche na biso ezalaki légitime Belgique eloko te bon président na biso après la répression président lobby qui non a dénoncé en bango ba lobby ils appel à la violence donc aux autres senti bablo tout yebisi bango que ba ça là vraiment attention parce que peuple congolais a témoin makambu tout bazo sala donc to yebi déjà position na bango donc ba lukate baza défi après donc bablo quand on to expliquer bango penza clairement donc nettement ba yeba que to yebi makambu bazo sala ya solo eza démarche mo munene passé sengeli ko sala ndenge wana potango lobi sauf Alain Juppé alobaki ba démarche ya UDPS eza légitime nazoye ba si je me trompe pas ezaki entre septembre octobre nazaki na ministère des affaires étrangères to parla ki na situation ya République démocratique du Congo situation ya droit de l'homme na ba élection effectivement naibsaki ba hollandais na ministère des affaires étrangères ba se référer na ambassadeur ya France ndenge ute ko na conférence de presse na yeke ba démarche ya UDPS ya opposition ezali légitime ndenge ba bande ko revendiquer transparence pour le processus électoral effectivement ba msusu ba sali po ba garder silence ou hypocrisie na toyebi bango ba kende mingi na ba intérêt na bango bazota mingi mabungu na bango ba poche na bango ndenge nini ba zali ko memela makambo na kasi biso esengeli to sala toujours ba action toluka ko multiplier l'action na cadre d'action on a peut être côté de lettre ouverte Alexis Kalunga a appelé l'un des signataires ya lettre wana na CPI pondenge to monaki tango balobaki di kambo oyo ya ba violence électorale balobaki yango na ndenge moko équilibré te pe to laksaki bango esengeli makambo oyo esi monani déjà ba délit oyo esalemi neti CPI alobaki ete bazosa banquette depuis délit il y a 2003 ou 2002 2003 to énuméra ki misusu na kati na bakunda batware na babosco tangada ndenge bazotika bango boye pe oyo rapport ya Nations Unies ndenge ebimaki ya wana octobre ti septembre etie ba délit nous surtout esalemi na tango processus électoral préélectoral ba cité bien police nationale congolaise na agence nationale ya renseignement baza ba responsable ba tangi pe nombre sur na bosente à peu près 80 il y a ba cas oyo basali ya ba violation minene oyo ya droit de l'homme sikoyo likambo eza wana to salaki action na lettre wana Alexis Kalunga est-ce okoka susu ko commenter mukie pona to kende sko na action parce que action esengeli salema po mutumso sala ngona place na biso azate bon justement yango na lobby que d'abord na signala ki eloko moko awa na lobby ba radio oyo eza animé na ba congolais ba organe de presse o eza animé na ba congolais et sali musala ya makasi ezo continuer ko sala musala ya makasi maintenant eza ba action vers ba institution wana puisque manipulation siko etikali na ba niveau wana yango monaki to s'empresser ba société civile awa na Pays-Bas rapidement tolobi non il faut document moko ekota kuna toyebisa bango ki attention nous ne sommes pas distraits toyebi makambo ezoleka na mboka toyebi ndenge bokomi kozwela ba information 2 poids 2 mesures donc et puis vous n'êtes pas vraiment du côté de ceux qui souffrent donc ça c'est un aspect très très important oyo penza et sali que ils vont se réveiller aussi, se corriger dans le comportement na bango. Ce n'est pas normal. On a abattu froidement
Marius Ngangale. Toyoki, même pas président de la République, a déclaré à lobby Lokomoko. Alors que Marius est un député. Président Parlement, n'a évité ce qu'il a kinini, n'a évité. Donc, Babilo Kwandenge wana. Maintenant, sur le plan médiatique, to sali makasi, tozo continuer ko sala makasi, j'espère que to comme encore beaucoup plus makasi. Si ko faut to kende na ba organisme wana, o mususu comme ezo continuer ko torpiller ka ba intérêt na biso. Lokola ba CPI. Mutu alobi na Afrique du Sud que il faut ba libérer batu o bakangi illégalement. Mais bango balobi yango incitation à la violence. Mais cette même personne a été séquestrée pendant plus de 6 heures. Mutu moko te alobi. Donc babilo ko ndengo il faut si goto kende pa na bango toloba puisque so ba meki le lo bakangi Etienne. Je crois que avant que bato y des pes parti na bango ba se organiser pour sa protestation. Biso to kende ko mitika déjà na nini na CPI to biso yo. Avant de continuer, to koloba bien que Papa Etienne Tshisekedi oya ye ezalaki ba autorité ba sale yango ba témoin pe ezalaki communauté internationale ba zaki wana et bazo kota pe na kata complicité ko tala ndenge nini bako évacuer na aéroport pour qu'il ne pas na sans qu'il akuta na population et pourtant ba tiaki interdiction te ya batu ba candidat bakutana na ba population na bango place mususu que ba meeting oyo ezalaki interdit bakoka ko bateke ba manifestation politique no surtout ba pexeka na Kinshasa wana ezalo kola bakati campagne po ba bandeko za la campagne ko na mini mais campagne ngo ngeza ya nani donc likamningo lobi wana ezo sa sikoyo ezo la kisa ba fait parce qu'il faut kende CPI alobaki ceux qui bako récolter ba makamnyo soana na oya lobby ndenge de kaki il faut ba récolter ngo puisque bako ki jamais ko zongsango sima ça fait partie à la violation flagrante des droits de l'homme, la liberté de mouvement, la liberté d'expression. Atabatie ba meeting na zone moko 10 meetings, où est le problème? Mutu na salle na ye? Exactement. Mutu na salle na ye, mutu sali makamu na ye. Ezabatu oyo. Et na koloba pe pour na katote information eza ozango na conditionnel pour toyoka ki en direct batu ba pesa ce témoignage na buto ngo na ya samedi ke na Kinshasa baloba ki Joseph Kabila alias Papicho Motema Mabe atira ki yemoko na bout pourtant bato mwe mibale na munduki tango a utaki na aéroport pour babandaki kobelela ye éliminer a supporter ki yangote waneza pona ko ebisabino makambu eleki o batu ba moni o kutu prokolo bate o ye monani na batnyo soteme o ye monani eza na ba video eza na ba photo o police asali ba maya moto o to moni ba photo ndenge balakisi maya moto normalement kaka maya moto normal et ko bebisa batu ndenge wana te bazo soupçonner que acide et alina kati ya ba mai oui na mona ki ba photo moko ezola ki sapenza ba brûlure wana eza ba brûlure ya genre acide un produit chimique ce n'est pas c'est en tout cas je condamne ça avec fermeté mais je pense bino batu oyo batu ba droit banini mais na yebite il faut kaka photo ezalake Joseph a tiré sur sa population pour Bakangaye. Mais Jean-Pierre Bemba Zalia Wanalae. Est-ce que Jean-Pierre Bemba Moutasala qui va faire au bazo reprocher dans Centrafrique? Mais c'est Kabila qui est responsable de ces militaires-là. À côté ici, ba Ougandais, sans visa. Que ba eko sécuriser ba élection. Mais ba toi na ba komi ko ma population na ye. Soi-disant population na ye. Mais ngana ko rappeler ka ba Kinois. Puisque place makambo siko ezobeta bale ya suka siko ezande wana but final to sito tie siko ezako kende kozwa kaka balle na filet po batia na nini na centre match banda yango to ozela Baction mais na 98 le 2 août les mêmes Rwandais on a bazaki pembeni à aéroport bien armé to salaki bango nini nakini kaka lelo oyo 98% ya population. Donc 2% on les a bateaux baza corrompus. Mais 98% de la population est pour le changement. Mais toko kanga bango na maboko ti.
tokokanga penza bango na maboko manduki wana tozwi yango tobandi koboma bango nango. Effectivement, je ne suis pas venu pour faire la campagne électorale, de toute façon, mais je suis venu pour vous aider à vaincre la peur. Moi, je suis quelqu'un qui écrit. Dans mes écrits, je pousse les gens à voilà. À se réveiller. Tu vas vaincre peur. Et puis, tout le monde qui est peur, on va vaincre. Pour ma cambolika qui lobby, et ça exceptionnel. Ok, peuple et moko. Ah, vous bien taper communauté internationale en pétrole. Bah condamné pe le peuple ils sont en difficulté, ils sont en difficulté. Bah yebi yango, c'est eux qui ont donné l'argent. Toyoka ki baloba ki mbongo ezate pona ba élection mais mbongo ko imprimer ba bulletin kiri boye utu wapi. JP ya déshonorable na bango moko soki na bosente na côté ya bandal ba kangaki yango na ba bulletin de vote batiaki déjà moto na bango Joseph Kabila. Population bakangaki yango wana babengaki MONUSCO d'après l'information to Dwaki mais MONUSCO ayaki te. Mais ti basoda nde bayaki basoda Kabila nde bayaki babeti na bamasasi pona kopanza batu wana e batu musu pe bakangaki bango na ba bulletin de vote bakwaki kozala nango te bayemaki bango ti na ba bureau ya police ezali kambute oyo siko bakomi koluka basala comme d'habitude ba minimiser ba irrégularité na ba fraude wana balobake oui ezali mais ezana niveau te oyo polikamboza wana eza boye biso société civile surtout ngai mokomi na yebi puissance ya ba écrit toko continuer ko dénoncer yango. Effectivement, il faut continuer ko dénoncer. Il faut continuer mobilisation, il faut continuer. Peuple bino boza na Kinshasa kuna na Congo na terrain, mobilisation, résistance. Il faut continuer ko dénoncer. Parce que fraude oyo soke salemaki na tango basalaki yango wana na ba irrégularité ezaki en faveur ya candidat moko. Oui. To yebi que ezaki en faveur kaka ya Kabila te pour na ba député na ye. Donc les Kambweza wana soki lelo gouverneur ya Kasai occidental azali koloba parce que kuna ba dwaki ba bulletin ya vote kaka pona députation 2% si 4% ba dwaki ba annuler yango. Mais oya présidentiel oyo président na Kabila a triché pour naé ba annuler en côté jusque là aloba ki que non omoni ezakaka ba nini ba bulletin de vote ya batumsunde ba ko annuler te ezapé na bata ba parti politique opé ba pandi ba bureau de vote il faut pas sanctionner ba mais ozo on a déjà et ali faiblesse parce que bato baza ba parti politique te. Ezate soki mutu azali sympathisant ya parti pour tout membre aza peuple ake ko salango na ndenge na nerande ba opdracht eza na mission ya parti politique te o ya ye ko sala le kamwana eza ko porter caché ya parti politique te to yokite candidat moko ya parti politique opposition o ya lobby parce que kuna bazaki pe na affrontement pe na confrontation ba kutani na ngona bato akamere toyoki te ata parti politique mon opposition oyo ba candidat na bango ba dirigeant na bango ba tindi peuple ba lobby kende panza bureau ya vote wana kende tumba ba bulletin wana nini ezali loko peuple asali ezali ya komona yango ko associer yango na ba patriote mais ezali volonté ya peuple et moko aza kolinga il faut la respecter et pe azuma kana maboko parce que ba moningo imulunda ba ebisi banda kala nyuso ba koti plainte na cour suprême à justice. Résultat zaki nini peuple alobaki rendez-vous bolobi rendez-vous ni na ba urne alors na ba urne oyo ba pandi libanda ezana kati ya bureau te et bureau o ba respecter te ba boy ko kotsa parce que ba boy kondima ba témoin bazala wana et ba militaire ba na bureau msusu na Kasai na masasi ba panza batu bazu ba urne ba mimba kenao mais siko na makamande ngwana bozo sa elote besoin condamné et peuple yé moko sans armes sera le bisiko a corriger hein parce que nous nous avons corriger ben on a été peuple a corrigé la fraude siko besoin botia on a mutu ya parti politique ridicule très ridicule très ridicule nayoka ki va déclaration mususu je n'ai pas eu le temps de vérifier que ba lobby ba parti politique ceux qui na bureau moko ceux qui wapi basala qui ceux qui bourrage ya ba urne moi j'ai dit mais ça c'est une insulte c'est quelle bassesse yo pouvoir organisateur yo mutozo na ba matériel na yo mais mutu mususu ya ko sala bourrage ya ba urne pozo ba bulletin tia na kati akozelango wapi
Mais il fallait pas ça va tout. De toute manière, peuple congolais, il faut tout la mobiliser de l'intérieur comme de l'extérieur, mutu na mutu. Ah, ndenge kaka na komaka na babuku na ngai. Na lobi, c'est l'affaire de tout le monde. Yo congolais place aux alliés. Sala oyo koki ko sala. Mais finalité za la pona bolamu ya Congo. Ça c'est formidable. Yango na salué qui très très bien propos ya président Tshisekedi l'era lobaki. Il faut peuple, il faut au 1er janvier mutu azala na carnet na ye akomaka. To koma na le 31 décembre to sala bilan. Donc bango gouvernement bakoloba. Bakopesa bilan na bango et puis biso peuple pe to sala. Donc c'est formidable. Olivier, face à la situation nyonso ndenge koleka parce que tozo tala siko tokoloba il faut totika toujours actif to ala toujours molende to ala vigilant parce que ceux qui votent salami ndenge wana tokola la pongité to zelati ngoimulunda ya koyebisa biso o ya monya loba c'est pas pour rien baloba ki ba témoin baza na ba bureau ba koma ba kena ba PV et puis ba liste wana wa ba résultat ba tiango na ba coller yango na ba nini na ba mur ceux qui peuvent ba mur ezali kuna pona bato ba koka pe komona ba donc biso déjà na ndenge biso to kozwaka ba résultat to zali ko ça de sorte que to publier yango na Facebook ni bato yo bazana ba moya ko kota na we ko kota pota parce que ils a tellement belé moi to sabino na radio boye et ali tende to sabino na beaucoup c'est au pronostic to pesa bino wana ndenge to lobina bino que papeten Tshisekedi n'est largement gagnant siko na ndenge nini okoki penza ko pesa message moko ebi to ebi bato ya UDPS bat nous sommes bien avant pression surtout les combattants de l'UDPS bon bato nous sommes quand c'est local le ça kala ba ça ba militant ba combattant et tout le monde a kangopé siko ndenge ozosola na biso boye na bao bazali na libanda parce que biso pe na libanda to amsa nene ope to kosala ba kanisa ki lokwa ba pimi bato droit ya vote na libanda et que bato libanda ba ko voter indirectement to voter kasi siko suselo ni bato ba kwa kosala yangwana déjà kutu naza ko remercier donc communauté mobimba ezalo ya diaspora na ya Kinshasa na ndenge ba memi likambo yo to memi yango bizo moko yangwana pe ezo sala su kitoko ke eza su likambo papa Tshisekedi ye moko te ba tutu ba yo comprendre que eza likambo ya biso moko ba congolais donc il faut to simango na maboko to zala vigilant kaka ndenge bolobaki wana donc vigilance ko banda moment ti kuna na suka donc mutu na mutu na ya ye méthode to sala si ya façon communiquer to utiliser ngo qu'on manifester, tout manifester, qu'on dénoncer, tout dénoncer. Donc, il faut penser tout l'andelango à la loupe. Parce que on a sous-estimé qu'il y a une force de réaction à Bisso. Mais, de toute façon, Bisso, tout de suite, il y a bien Bisso qui a gagné. Donc, on a côté l'autre, côté on a souci, côté on a côté. Donc, le problème est que tout le monde tout pèse à Batouana, Ngambo, on a un signal clair que Nini 2011 et Zali 2006. Donc il faut penser à yeba iloko wana. Bon, entre-temps, pour habiter temps... Oui, tu as 4 minutes. Ok, donc ils ont un message mon inga na PSAP. Ba militant nyonso bozo mona oyo batiraki na bao bazokaki wana. Ezali bana ya mboka. Donc bato nyonso ya opposition o basanganaki pona kolite. Bana na biso wana mingi bazoki sikoyo. Ba misusu kutu bakufi na kokufa. Bazozwa ba traitement penza ya malonga te. Donc yangwana pena ngina sala appel pona biso nyonso bano ya mboka surtout awa na Hollande vraiment il faut tout ça la eloko moko tout sangisela bango mbongo. Donc ezali pona IDPS te ezali pona bana nyonso bomona ki na ba TV wana o baza kokufa. Il faut to s'occuper na bango mutu mususu sala ngote. To longola illusion ya kozela communauté internationale balinga kabisote donc bo sala erreur ta mokete balinga kabisote donc jeunesse IDPS ya nini ya Benelux
Donc bazwaki déjà moi initiative pour nous ça la moi ba collecte. Donc déjà au niveau à Belgique ils ont marché déjà. Donc tolingi pe koto pe dynamique en ezala. Donc na mikolo vraiment il faut que sangisa mbongo noki pour nous soigner bana wana. Donc eza bangonde baza sur terrain bazo bundela biso. Alors tolo ba 10 €, 5 €, c'est quoi pour nous tindela bango. Yebisa kasi bato ndenge nini kosangisa mbongo wana ekwa kosalama. Bon, ezali na numéro ya compte ya nini ya jeunesse IDPS parce que wana eza penza pona bango parce que eza jeunesse ndezo bunda surtout mingi sur terrain. Bon, numéro ya compte na ko epelango mais to tiango pe na site ya idps.be ou bien to tiango pe na site ya Radio Lisanga na ibite OK. To tiango mena koko lo bango mbango ka po boyoka. Donc numéro IBAN ezali BE, donc comme Belgique, 09 36 30 51 29 53 57. Et puis code SWIFT, ils allaient BB Toba, Bernard Richard Utrecht Bernard Edouard Bernard. Donc wanande pona kosala ko edebana wana. Ozala na 5, ozala na 3, il faut kosala eloko moko. Totika kaka kovanda koyoka parce que ezande biso nde mto changer mboka neza mtu mususu ta yo sa na place na biso. Donc ta ya action yango yo toza kaka na donc ezalo susu iloko olekisa ba seconde il faut matoza OK. Bon entre temps soki bolingi bo contacter nga pour nos informations. Numéro de téléphone ezali ya Hollande toloba 06 85 11 47 27. La bandele 06 85 11 47 27. Merci. Merci mingi pe Olivier Loabe pour un passage na yo na poko elo na Radio Lisanga Alexis Kalunga. Yo ndo jusqu'au liloba suka pour na to clôturer aux ana 1 minute. Oui, que le peuple reste mobilisé, qu'on se serre le coude, qu'on s'encourage mutuellement. La récupération de notre pays est en marche. L'occupant doit partir. Nous devons pacifier notre pays et voir comment amorcer le développement. Merci beaucoup Alexis Kalunga, Radio Lisanga, Oboko Keza, Yesu Kitenge. Pourquoi y a lelo? Il y a le 29 novembre 2011, Tozala Kinabino, Toepsibino, Papa Etienne Tshisekedi a largement gagnant. Depuis longtemps que Papa Titi a combattu pour la démocratie et pour l'état des droits de tous les Congolais, soutenons-le.